mokili ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Betika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bandeko na République démocratique du Congo toyebite vraiment nini ezali koleka na mitu ya ba politiciens. To nini pe ezali koleka na mitu ya ba kambi ya République démocratique du Congo. Ce qui vraiment tozali ka koyaka la betando eke pona koloba pamba te ezali kosala biso pasi. Ndenge la hôtel ko yebisa bino ete Océan Kimbango esengeli to bunda la lolenge tu oto ko bunda poto libérer mboka la biso. Awa ezali bisika auto analyse kandenge na yebisa bino na lobi nous on s'informe on se cultive rien que pour vous informer. Donc tozali ko kende ko lukaka ndenge labourer yebisa ki bana na ye béché fouiller ne laisser ni place que la mer passe. Biso beto sala yango. Pourquoi ka to ya to éclairer population congolaise oyo aza faible l'information oyo ayebité oyo akota ka likambo la sentiment parce que peuple congolais wana peuple congolais soko ebiseka kangisa muto ennemi a vérifier te a tunité pourquoi soko ebika yona ebo tambola ka sika moko bo sepelanaka o intoxiquer eloko wana peuple congolais akangisi muto ennemi na sima longo tanga koyeba yeko regretter peuple congolais a regrettaka a jusaka sans à réfléchir a lingaka muto sans apaiser les pour et les contre et les contre plutôt. Peuple congolais a sepé la canali kambo atako ayebi mutu na makolote essentiel ka ba cliquer eloko moko boy. Yango biso ba panze sango ya République démocratique du Congo. Yango biso bato to mitie mutu na biso bakata pola ko bundele ko le Congo tozali ko dénoncer biloko nyoso la moment nyoso biso tozali ko yoka yango. Bande kolanga bo s'abonner massivement na Océan du Congo. Pambate awa nde to yebisa kabino solo. Vérité ezali bokabonité. Ce qui n'a lobeli obo solo ezali bokabonité. Ezaka bokabonité. Vérité za bokabonité. Ce qui opo yebisinga vérité eza poto kabonité eza poto bongisa. Tina vérité ya libongo. Elongo la biso na bobunga. Lelo tozali kolobela. Mokanda ya président Eli Martin Fayulu Madidi o epanzai na molongo mobimba bato baza ko benga koloba osea ezali nini tangela biso na mokanda yango président lobi nini makambo président lobi biso to sepelité biso to zana makambo wana te biso to zokanisa makambo mususu peuple eza kolela mama osea c'est que président Lia Kimbongo c'est que président Salibo mituna na bino awa nde bisika to lobela yango bandeko to lobela yango bandeko. Président a expliqué biso crise bien. A expliqué makamno sur la kati ya mukanda na mais loko esali peuple mawa na biso mawa. Na deuxième paragraphe ya mukanda wana bandeko salami le 4 11e mois 2019 c'est exact la mois de novembre. Proposition ya président. Solution ya président pour tout la crise ya République démocratique du Congo. Solution ya président Eli Martin Fayulu Madidi oyo apesi yango kaka alobaka yango be peuple akotolaka te sikoyo alobi yango mais yamboto kota la mama na likambango ngai penza Océan kaka awa soki bo vérifier na yebisaki bino nini na lobi ba politicien na biso ba décideur ya République démocratique du Congo ba lobi na bango bazonga la Kinshasa po ba soutenir Félix po ba benga la Kabila ebele bobo ya kabufingaka ya onge sala kanga passe mais mafingu wana sala nga pe kitoko pour la zo comprendre que quelque part na zo choquer bilo pour les na lo baboye ba sentimentaliste ba ocv ya langote ba taliban hein tant to lo ba taliban c'est pas les baluba ce sont les gens oyo bazo consommer eloko sans réflexion ba ndimi kaka le kamoko pour la sentiment ya kondima baza ba fan ba onde ba taliban ba onde ba taliban ba fan wana ba fan aveugle ba onde ba taliban na ba maliban ba fan aveugle talibé za ramolo baté to talibé lobi muta IDPS te mutu muso za la kati IDPS mazo réfléchir lo kolanga mazo la kati IDPS azo linga te IDPS ko ya buzoba et prévenir que bozo mona bande ko IDPS muso bazo boya mariage ya Kabila na Félix bazo telemela yango do IDPS ko ba balé na kati sika moko bato ba hoteleme babito boyi Kabila ko diriger la mboka te mais ce sont les gens de l'IDPS. Cela veut dire ya taliban te, ça veut dire à maliban te. Il est congolais, mais on réfléchit dans quatre parties na ekolo baete bino bata partie nga boza ba belelo tala eloko fallait to boya mariage ou à partir mariage on des freiner autorité morale na biso ça les logoté mutabo to betele maboko te to betele maboko parce que réfléchir le kolanga nga aussi na za la posa Kabila te peuple congolais za la posa Kabila te
Comment bakambi ekolo Congo baza ko bosa la bita bitumba la biso tozobunda. Comment bazo pesa pe mobeko le konzi ya mboka Congo valeur te. Siko bokoto sa mobeko le konzi ya mboka nini. Siko bakonzi ya mboka oyo bakambi ekolo batambola kana mobeko le konzi ya mboka nini ngale na tuna. Poso ki to tambola la mobeko le konzi ko mami na République démocratique du Congo. Mais faut to sa yango to gumba mela yango. Il faut to tambola lo lenge mobeko le konzi lobi po yango ndezo tambusa mboka. Bande ko langai. Bande konanga oyo nini kasenge komela biso donc nyonso yo ngala lobaka yala kande bosolo donc bande kola biso balamuka bayende ko accompagner siko Kabila pas comme président de la République de 2023 nakolanda mokanda oyo komeli biso président Eli Martin Fayulu Madidi qui reconnaît FCC qui reconnaît directement Joseph Kabila Kabangi. Or, Joseph Kabila, peuple congolais l'ingété. Contraire par rapport à peuple Obaïba Ponaki. Président Alobi, na 4 paragraphes, il y a deuxième paragraphe, il y a deux paragraphes. Premier na D, mais na deuxième nango, na numéro 4. Après si 18 mois, na FCC na cash va diriger pays et Bango va diriger commission na Bango la bazalango. Haute Commission nationale de réformes institutionnelles. Et là, la bango va fabriquer de toutes pièces. Donc, ils ont dialogue, en quelque sorte. Mais ils ont forme. Pour le cas français, les cas belé, ils ont contre la français. Ils ont chingola. Ils ont forme. Ils ont changé les mots en français. Pour embrouiller, ils ont dialogue. Au peuple congolais a boya parce que tant qu'on ça la dialogue wana tozo reconduire Kabila à diriger biso donc tozo président Fayulu Madidi à reconnaître Kabila de génocide wana président Moniangote ba viol wana Martin Fayulu Moniangote kozanga ba classe Martin Fayulu Moniangote ko iba élection Martin Fayulu Moniangote de Martin Fayulu a sali continuité ya Félix Tshisekedi paix à son âme le père. Na air oyo bino ba diaspora boko tsaka la cercueil est-ce que boyo bagelo ni boko tsaka Félix a cercueil papa Tshisekedi pardon là ba Félix a batouté boko tsaka la cercueil parce que il a gagné ma ponam na 2011 a revendiqué ba droit na andimi dialogue oyo bilo to boboyaka parce que comment il est président de la République bah tu vas voter massivement on dit dialogue cela veut dire aux hommes l'opposition de Martin Fayulu il n'est plus président élu azongi opposant parce que tant que ça la dialogue voilà ya la président était parce que batu ba diriger mboka pesi FCC la cash donc il accepte les aventures au Kabila au la biso lelo président Eli il est d'accord président Eli a sepeli na ye makambo Kabila zo sala biso alors ya bakisi les bango le sous de 18 mois santa tomoto mbele Kabila zonga mokonzi président Eli Martin Fayulu Madidi ezangate ezama commune yebotanga yango asali yango les 4-11 mois. Non, 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 les opposants sont soucis. Alors, bino siko ba diaspora. Tant que vous avez matinée na président Eli. Botoune langa mutuna oyo, ou pas maman océan de la presse congolaise. Maman océan Kimbangu. Alobi par rapport à la proposition où il a proposé peuple pour criser si la mboka. Après si 18 mois na FCC na cash ba diriger pays pour bango ba kende na HCNRI na bango en sigle au bango ba sali. Si quand yo bango basala lokola 500 basala lokola kaka ba mumpe o bakokaki likambote si quand na mandat ya nani nana pesi bango mandat wana nana pesi bango mandat batuni nani po ye il faut tambola la peuple atuni peuple nini oya sepeli ye ayebise galobi président Eli biso peuple congolais toza la souci ya bokota concertation yona Kabila yona ba Rwandais bosola après to ken élection ya ba nani po banani ba voter élection ya banani allez-y comprendre biso dans la République démocratique du Congo courir kenda kaizonga kalata et la karaté alors bo comprendre biso dans la carte studio batu ba osala misala par-ci par-là nani oyo akondima eloko ya ndenge wana to mekana ko solola peuple congolais azali koboya occupation bande kolanga dialogue na fait Tshisekedi wa Mulumba et simbite bakojo ba ye bata 5 ça ba telemi ba bundila luko bundila ba vitel caméra ba kaboni ba bazo sala koto ba sala mi panzi soki ba Frank Diongo ba kelaka prison ko la dialogue
makambo wana eleki dialogue basango baye basimbi commission wana ti basango ba jeter éponge et pese loko moko te boni tozobunga histoire ya République démocratique du Congo boni tozali kobunga histoire ya République démocratique du Congo boni tolingi to kendela makambo oyo mazangi tina bande kolanga pona nini tozali ko kendela makambo oyo ezali ko pesa peuple congolais pasi pe mawa pona nini tozali ko kendela à l'encontre ya peuple congolais et sali pasi na peuple congolais et sali pasi na biso nyonso toleli tolobi non c'est pas président Eli akosala makambo oyo président Eli na mukanda na ye à reconnaître que bayibi maponami à reconnaître que maponami salami malamu te à reconnaître biloko wana so botangi na bandele na likolo mais na suka nango ayeko bebisa biso kasi na suka nango koloba ke na zoloba NON na makambo na suka nango lobi tokende FCC na caché ba diriger pays pendant 18 mois bande kolanga tokende siko la philosophie ya président Eli Martin Fayulu Madidi soki batu ya FCC na cash bazui mikanda wala batangi po kokomela bango ba sepeli na idée na ye balobi ça va bakobanda yango bongo te cela veut dire bakobenga bato basali bande ya mboka bakobenga ba Norbert Luyeye bakobenga bato nyonso ba politicien bazakuna bakobenga bato nyonso ba politicien bakokita po baoso na mboka. Alors le kole kozali kambe ba congolais bango moko te parce que nous sommes avec des rwandais ba Roubert ba kozala ba mindele ba koya ba kosala na ba concertation ya mike ba koki ko consommer 2020 et ke kaka ya bolé ya bongo po bazo consommer ba concertation parce que président Eli Martin Fayulu Madidi apesi bango piste bazui yango la 2021 ba sepeli siko ba koti pendant une année et 6 mois 18 mois na président apesi bango ba kumbi biso tina juin 2022 pour ma ponami ko sala na 2023 ba reconduit Kabila te eza biloko na yebisa ki bilote ke bato la muka bazongi awa po bazo préparer ma ponami 2023 bondimelinga te que soulèvement populaire bango te bato ba kopesa biso yango bondimi te ke loko moko ko sala matena la muka na yebisa ki bilo bandaka na bila muka commission ne zala kaka élection loko l'élection et poli Kabila yibi biso ma ponami apesi Félix bangolo so ba panzani mutu la mutu akomi ko luka chemin na lolenge la ye mais biso peuple congolais to teki mutema na Martin Fayulu Madidi poto lobaki yende ame mabiso vers soulèvement parce que eloko tozo ke lango eza ko yiba maponami mais lelo président ye moko yebisi peuple congolais alobi na ye boza la kimia ayebisi mai boza la kimia na pesi bango 18 mois ba diriger pays biso to telema na haute commission nationale de réforme institutionnelle pona toyeba ko kengela bango to sala makamto okende est-ce que za makamto Kabila Félix asenga kité Félix asenga ki alobi za ko pesa ba opposant poste mais ba opposant ba kengela nde pouvoir et en quelque sorte baloba Félix yango na te alobaki na yebisa ki biloka kawa ba opposant bandimi ba kam Félix apesa ki bango. Alors, tout l'andalon makambo oyo, ba opposant, ba yebisi ba peuple congolais. C'est quoi tout l'anda réponse ya peuple congolais? Nini peuple congolais zongisi? Merveille na kabuya, boche la biso nano. Nini peuple congolais alobi pour la Joseph Kabila. Peuple andimi, to peuple aboyi, bongo to rozonga la bino.
Bande kobina moko bolandi peuple congolais. Bomoni Kabila beti biloko na ye. Pour accepter déjà que président Eli Martin Fayulu m'a dit a pesi nzela. Keba konza pays eloko esalamate. Eloko esalamate bande kolanga. Président moko akenda la ye mais atingami ko konza pays. Cela veut dire apesa ki biso mboka te. Asala ki sambla lobina chaba congolais bango na bango pona yebi ndeni na ko kabola bango ndeni ngala kokota. Yango yo division akei ko zwati mutu ya président Eli. Asali mayele lanzela mindela koti tala président Eli ndenga yo kota division les sous. Na ba peuple congolais. Peuple congolais c'est quoi tikali yemoko. Peuple congolais le bibiso to koyoka makambo la te. To na beso Kabila te. Kabila kopesa meeting te bilo mo bolandi ne ba kati biloko Kabila. Siko ba tshela biso nanu bana ya Congo. Oyo lobby bakozala batu ba remplacer bakoma bakonza mboka. Merveille na Didier Bochela biso sous vidéo lo lenge bana baza kolela ke ba professeur bazo tangate loko tangate makambo ya classe ezalité nde esengo ya bakambi ya République démocratique du Congo bongo tozonga la mota muke. Ainsi que mes frères des Salama sommes ici devant pour vous présenter notre problème suivant. Depuis lundi, moi, élève du lycée Twendele, ainsi que mes frères des Salama, sommes ici devant vous pour vous présenter notre problème. Depuis lundi, nous venons à l'école mais sans étudier. Nous passons nos journées dans les salles des classes, assises, dormir, mais on ne fait rien. Alors, nous venons pour vous demander, pourquoi est-ce que les professeurs ne veulent pas nous enseigner? Bien sûr, il y a des murmures qui disent que les professeurs sont en grève. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en grève? Parce qu'en suivant les informations, on a entendu dire que le président a versé beaucoup d'argent dans l'enseignement. Mais d'après tout ce qu'on entend, jusque-là, les professeurs n'ont pas encore reçu leur salaire. Pourquoi? Si nous voulons étudier, les professeurs ne sont pas payés. Comment est-ce qu'ils peuvent nous éduquer? Les professeurs, ce sont les personnes qui font de nous des meilleures personnes dans l'avenir. Ils font de nous ce que nous utiles dans la société. Et même ce que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ces enseignants. Mais comment est-ce que... Bande kobolandi bana lolenge nini baza kolela. Tala mitema mabe, tala bondoki, tala
tala ba prima cour ya tala lolenge ya bakisi ya bakambia ye ekolo Kongo ndenge ezobungisa biso ata mayele ba lacrymogène o biso tozola banzoto bwekeka apamba bakufa ya barosi ekeka apamba baviola bamama ekeka apamba poto mema yango na négociation poto reconduire Joseph Kabila la pouvoir parce que bakobeta machine na ti bakosukisa yango na juin à moins que baza na diplomatie mususu po ata babandi yango lelo bakosala yango lelo te po fa bayokala il faut Kabila benga batu na ye tozo esu bakagame baya. Est-ce que boyebi Savim piso ka kufa lelo akufa kina nini Savim pe aloba boye nandimi liwa nandimi po makambo la zomo ko sala matete okela makambo lokuta alors ngala zongi la rébellion pour na défendre peuple ah bande ko langa pola ni to so bo ma peuple ko pola ni to bo ma peuple boye toza na besoin te ya ko sala dialogue aussi le temps ka la biso za na occupation qui ne savent pas que bitumba la biso zali contre ba occupants contre ba rwandais contre Kagame contre Museveni nani ebite bitumba la biso za ba tchadia ba burundais bomoni ancien président nigérien ndenga yaki awa koloba buzoba nanya ebite bitumba la biso eza bongo ke tolingi to bengala bokipan Mouze Laura Désiré Kabila ayaki na bango alobi non ce sont des rwandais Robert akendaki wapi est-ce que bozolo ba makambo so lekana ST soki Moïse Nyarungabo na yeba ba kombo la bango te nkane konto isa konko ijeleta lotake tumba kila me plus 49 bokila lokondo fam pekato ah bande kolangai ya soleil bokecho ya baleki na molonga ino mama Julie Moïse Nyarungabo mikolonio saza kolela lobike bango bakomi ebele faut pas pesa bango mabele mais bitumba la biso to so lande mabeleti bitumba la biso c'est élection te parce que élection 2006 ba gobe biso qu'on se le dise on dit to analyser to critiquer to longola ki fanatisme to longola bataliba la ba maliban to loba selon président de la République alembisi peuple na ya lobi boze la biso to zo ke la dialogue poto memela bino eloko non biso to dénoncer loko en avant to lingi yango te président Martin Fayulu madi yango to lobi bino bato boza kuna bino bato bozo ke la ba matinée politique botu na président pourquoi alobi apesa bato ya FCC na cash ba diriger pendant 18 mois na mandat ya nani est-ce que tout biso peuple congolais biso bomoni ba film wana est-ce peuple congolais ça a besoin ya Kabila to boy meeting ya Kabila est-ce que Kabila ko tele sur le dialogue ya République démocratique du Congo non 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 toko linga yango te toko sepela na yango te soki yango ne bozo sala en tout cas ba diaspora bino bato bozo kota kula botu na président boye biseke peuple aboy yango réponse à peuple yangwana na kotiela bino vidéo mususu bomo na mutu azaki le président de la République te mutu oyo azaka mutu pamba me pona mboka na ye azalaki na exil alobi te lokwa na se exilé siko na zongi na ke ko senga soulèvement populaire c'est ça que biso tolingi na président Eli Martin Fayulu madi tout ça la posa dialogue te bakotila bilo vidéo la bokolanda mundele wala est-ce que makila mindele ezaka ka ke ba mindele ndi batu bazana droit ko sala soulèvement populaire ezaka ka ba mayindu misusu bako sala ngo peuple congolais ko sala soulèvement populaire tetang mabele na yezo kende ba nombre ya ba mort mindele bango moko balobi mon génocide na Congo to pesa ngo kombo mususu parce que ba sali statistique ba mort pour ba bimisa génocide ezana chiffre moko ya ba mort mais na Congo eleki qui a tué les Congolais ce sont les Kabila qui a tué les Congolais ce sont les Kabili. Bato bazo malmener le pouvoir tout le batande que Félix a yibi le pouvoir bien sûr il est congolais bato bazo malmener Félix pas salaté c'est son Kabila a piégé de toutes sortes a signé ba contrat moko illégal si le loto yeba raté contrat la bango mi balé alliance la to ngarato yeba Félix a yibi sabiso ba signer nini Félix a lo baraté peuple congolais azali ko boya mariage wana peuple congolais a boyi na motema mobimba mariage wana lobi FCC cache il faut bakabwana il ne peut sa télémeli yango mais comment Martin Fayulu m'a dit le président eli notre président ko sala biso pasi boye bato ba seka biso lelo to tiola mi biso to koma na ba prison ngala on a kokisi 50 ans tel loin pe kokisa 50 ans non kokisa ngo lelo te et ça on a moi mibu ebele mais ngayo na kena boîte de nuit te ngayo na ko sepela lokwa baninga te na ko kipe ko sepela te kela s'appelle moi chérie na ngato beta ta tourner baninga zalaka to ko ba esclave ya bandako ya ko kimaka o keloko takala basama bele o keloko kimaka o keloko lala bisika monsieur longo banite bana biso bazo kufa on a des cicatrices un peu partout là ba makolo banini biso bota bakila ba défaut le loto la ngote
na comment ko luka la beta tatou pour la tamo kilo tu bo privanga kilo c'est la ko la tate pour cela tamo la cicatrice là bato bato langa océan zo ki eza Congo cicatrice à Congo moi na ta sengete cicatrice à Congo na comment luka la cha tatou mais ça ki nga la vie na cha tatouage te président tolobi yonde kumu ekolo yonde biso to peso maboko ba impité biso ba responsabilité que nous sommes de la muka to comme ba journaliste la bino to tambola te biso ba ndeko la biso to tanga ba classe to comme binemi mais le Martin Fayulu m'a dit dina au commis peut au conclure te réfléchir manière wala et ça déception na peuple ba vota ki yo OK à l'encontre ya peuple congolais. Peuple congolais balobi balingi Kabila te to lingi tato ka trace Kabila te do bitumba la biso ezali Kabila quitte ce pays na bandeko na ba kanga ba zo biloko la bango de clic clac pouf ba bima la République démocratique du Congo toza na posa tate to ko ta dialogue na bango parce que soki bosali bango c'est que ça continuité à Tshisekedi et oyebi mort à Tshisekedi ponga l'interpeller ka conseil sabato boko finga je m'en fous mais vaut mieux dire la vérité na kufa la tête haute. Po biloko lo solo lobaka yango ko kisamina bisa bilo dialogue ekozala élection ba bemba ba Martin Fayulu bazo préparer 2023 boboya ki yango mikande bimi ngate mna komi yango c'est décevant nege bilo mo bolobaka lokota li fala mama jawa salam alaikum tozali ko loba poto beta attention to beta mbela ezana trop tard te po président changer langage ezana trop tard te parce que voilà mbabo Kabila sepeli alobi voilà la linga ba conduire nga siko sait que peuple congolais kotika Kabila ça la discours a kotika meeting à Kabila pour peuple congolais koloba to kati ba drapeler to kati ba biloko la ye to empêcher meeting na ye mais en fait président le biso to tika président eli est-ce que vous comprenez que eloko sali obomi peuple congolais est-ce que vous comprenez que les écrits restent ma commis oyo commis ebomi peuple congolais okoki ko pesa bango 18 mois cela veut dire yo moko o mettre élection na en cause cela veut dire yo moko on dimite que ba ponaki yo. Comment yo ba poni yo osalika makamba fait Tshisekedi ya mulumba Tshisekedi ndimaki négociation comme opposant cela veut dire yo ndimi los opposants ça veut dire to benga ko sous président élité donc yo moko lobi la biso ke bobenga ngali sous président élité parce que tozo ke tango ke négociation ozana le aux opposants le quoi bino mo bo point de commission na 5 sabo simbango ozolanda ka ni mbongo papa langai l'argent ne fait pas le bonheur vraiment eloko na yaki longo to sola peuple bobenga ki ngai maloba ya peuple bo analyser bilo ba finga Congo bo finga kasi sali biso passe et sali peuple congolais passe na tango la solo balobo mingi bala hôpital tango ka batanga kiango ngakutu na yeba kite batindelenga de la tongo ba combattant musu ba lembi ba bima mo seya siko auto sa ni président yemo ka lobi la biso ke to ke la biso dialogue to tika autre te président problème na biso les élections le société la 2023 ceux qui bozo ban élection 2023 peuple congolais ko voter te élection et kozala te na 2023 que je vous dis. Rien que la vérité, bah tu vas voter te. Tu voter Bemba Gombo massivement en 2006. Kabila a tika le président. Bah voter président Tshisekedi massivement. Kabila koti président. Bah voter au président Eli massivement. Kabila tika le président. Et bah yali sou bah voter Kabila massivement. NON. Merci Nabino. Bofinga bobo mesano. Mettons analyser le quoi batamaele pour Congo et te kamisiko malamu. Bah qui na dialogue. Qui sont pour, qui sont contre. Ba o ba accepter mais bolanda vidéo o ezo komela bino ya mutu o yaza ni président ni ba votaye makota ka exil azongi abengi batuna soulèvement populaire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Zaïrois de la paix retrouvée. Merci les passalanga inoac NT live. Merci qu'il a mais plus 49 bokela lokonde fam pekato. Dieu n'était l'otake tumba. Merci na fokuyo motwani tababen. Mama Jawa salam alaikum. La reine queen na Angola na mokitene Florence Matondo Mido Bondi à Botard de Bonoit na Ernest émission et okomela bino. Merci na Kabuya l'homme puissant zakina sima ya caméra. On n'échange pas l'équipe qui gagne. La coordination, il y a aimé l'homme et de l'homme et l'homme et de l'ombre, c'est toujours Kabuya l'homme puissant. Merci na montage, il y a merveille. Merveille, merveille, il le merveilleux, beau, charmant, tendre, mignon, c'est merveille. Beaucoup de gens sapinaye. Merci n'a pas budget directeur recherche plus stratégique. Merci n'a sango mokonzi parabe miso bangay. Ba diaspora devoir ezala maboko la bino na mokanda o Martin Fayulu lobby yango la botanga yango. Mais boyoka mondele o ninya lobby que Dieu bénisse le Congo. Merci l'assistance ya Gino Loswa quoi. Ya Fali Poupa. Congo au Congolais. Congo au Congolais. Peuple congolais fungola misu élection 2023 ezalité à bas la négociation donc déstabiliser yango il faut Félix akende na bomologue na négociation na République démocratique du Congo et kozalate
po bokabola bagato na bino. Bye. Fayulu, il landa bien Fayulu, oyoka discours peuple congolais aza kozela. Parce qu'il faut une pression populaire. La situation est bloquée, je voudrais la débloquer par un soulèvement populaire pacifique. On se donne rendez-vous avec des milliers de travailleurs migrants cambodgiens qui vivent en Thaïlande. On se retrouve sur la frontière et on va marcher à l'intérieur du Cambodge. On va traverser la frontière à pied. J'ai le peuple avec moi et c'est moi qui vais renverser la situation au Cambodge. Hun Sen fait du Cambodge une propriété personnelle et celle de sa famille. Il vend le Cambodge aux Chinois. Les Chinois achètent tout. Les Chinois font preuve d'un néocolonialisme et nous ne sommes pas d'accord. Le pays est réputé corrompu selon Transparency International. C'est le pays le plus corrompu du monde et selon la Banque mondiale, c'est un des pays les plus pauvres du monde. On a besoin d'un catalyseur, d'un déclic et je pense que les circonstances sont favorables maintenant pour un soulèvement populaire parce qu'ils ont besoin d'un chef et ils ont besoin de circonstances favorables. Et samedi, ils auront tout ça. Parce que le Cambodge a vécu beaucoup de drames. Les Cambodgiens sont encore traumatisés par le régime Khmer Rouge. Hun Sen est un ancien Khmer Rouge. On parlait du génocide qui a fait 2 millions de morts. Exactement. Voilà discours peuple congolais aza kozela et pas na yo Fayulu. Soki bayibaki yo ba élection ya solo, il faut discours ya boye. Yango nde peuple aza kozela. Il y aura d'autres personnes qui continueront la lutte, mais c'est vrai que le Cambodge actuellement est à la charnière, un croisement, et j'aimerais bien que le Cambodge passe du côté de la démocratie. Et je suis prêt même à sacrifier ma vie. J'ai voilà. Plusieurs tentatives d'assassinat, mais on n'a rien si on ne risque rien. Voilà. Peuple aza kozela discours oyo pour la libérer pays na biso Congo Zaïre. Bah bla 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 té. Bien sûr. C'est ce discours là que le peuple attend.